Bandeko la biso ya bolingo ba cher internet ou ba mesana kolanda biso na site na biso ya Mbinga ya Eco RDC ya le PDG Jean Tubo Tubaba. Là tu kolobela mingi sur Fabregas o Fabregas aboma bato Fabregas na famille ba panza esango. Là tu ande invité biso ba ebie mingi oyo bakomeka un peu kokota na source ya Fabregas balakisa biso ndenge Fabregas abanda pe na ndenge akomi na mikolo lelo. Tozana invité na biso Tropenzau na Bob Molema Rolanda bango na interview na biso. Tropenzau mbote. Mbote Sarah Petit. La plume rare. Ouais, Sarah Petit, la plume rare. Ok, Tropenzau tolobela mingi sur Fabregas. Fabregas, tu es Fabregas nda comme lelo, tu es te kombone za nani. Comment ezaka Fabregas maestro bete kombone za nani. Abanda ndenge nini yo mto ebi kokola Fabregas, yo mto vliana yo vanda ne meka mpe ko expliquer biso. Ah, Fabregas comme on a eu au bana matete nyonso ba ebi bana mongo anunga bana kunda bana quelque soit kintimbu quelque chose ba kote ba kitomesa kote ba bina filer full boss waza camarade na bomwana ba ebi na kombo ya Fabrice banda benga Fabrice Siko kombo ya Fabregas ngo uta wapi pe nani abatize na kombo ya Fabregas maestro. Tant Fabregas na musique avant comme akutu Fabregas akomaka énergie. Je pense que on a vu ça diffuser et l'euro na TV et si ka Fabregas a kotaka image mon bachaka mon a bien le bas Fabrice énergie. Hein? Comment on est bandeli à musique et ça énergie. Ok, toi qui bien comme Fabregas et ça Fabregas énergie Fabrice énergie. Adam moi ma tête camarade de Tropenzau on est bien. Si quand Tropenzau Fabregas abanda ka un orchestre ya light music to ou t'appelle orchestre belé. Oh Fabregas a la musicien kala yango moni lelo tolo ba le savoir ne mange jamais. Parce que biso to bateau to mona ba talent ngana pe parmi ba vieux o na ebisa Fabregas ba yana ndako. Ba na parlé à l'époque je me rappelle wana kutu ni wenge ya ni pena ba darumuda wana baza na ba camarade na ba Yanser Arafat bana ba camarade ne lokola Kabassé déjà à l'époque déjà ya ka wenge. Kabassé à l'époque je pense qu'il y a bande d'aro ya wenge na ba deuxième équipe ya Salara déjà Kabassé le ba ya na pa na petit nga moko boy Gédéon ba ya na petit nga moko boy na bosani comme bazara pe na ba masani mususu ba na pale ba beta guitare aja na zaki na posa nzembu c'est quand na fait ba cha Siméon il fallait Siméon aja na cha nzembu ayemba Siméon ba pesa ka chance à nzembu so aja na bisinga non il faut luka ba tout le monde utiliser pe ba ka ba yemba nzembu ngana roza ba nzembu na bango le temps on a déjà Fabregas en a pensé pas à maison mère ah wenge mais à l'époque na rappelons par rapport à parcours azara peut pas d'akumuda. Mais pas d'akumuda tout le monde a Fabregas penza te oh biso ba fan ya Fabregas to bien mingi na wenge musique à maison mère mais au biso pas d'akumuda tout comprendre na bien pas d'akumuda siko na bandi parcours pas d'akumuda au lobi monaka été par rapport à ni Fabregas ai dans Fabregas ngana monaka a mystère Fabregas a mystérieux. Alors moni mwana Yesu ngan mwana nzambe abotama akina botama akibotama na ma place moi ba mais ye mutabikisa mukili ba loka ba Fabregas a utekne batu ba na mone lo wa mal nécessaire n'était pas d'akumuda wana bon batu ba na comprendre d'abord style la Fabregas est difficile pour comprendre Fabregas azaki na nyonso no sa sendiose Fabregas akola telo luambo makiadi akola telo lutumba simaro akola telo papa ma la sendiose ya musique ai mystique. Donc, leader Moussou n'a pas battu, soit qui chance de exploiter, et ça, n'a pas habité par manque à rouiller, par manque à comme ma réflexe dans mon que musique, apport nini à Bandaroya nango. Et pas d'accumuda les cana, la preuve on est bandé tout bayaka concert, bayaka répétition, le quoi vocal nga mukokoli, ayaka. Bayaka bandeko tout bazaki bayaka alenge pas d'akumuda na oyebi so pe loko moko oyo koyeba te oyo ko s'étonner nango akenda pe pa Fally Ipupa siko akenda pa Fally Ipupa bien Fabregas akenda pa Fally Ipupa pas Fally Ipupa ayembi te to mona ete biso to yo découvrir pa yangi mawera sol OK mama yo tuningani parcours ya mutu otuninga place nini te bubo découvrir yo tuninga ba place nini ya banda yango nazo expliquer azaki pe pa Fally Ipupa comprendre ay simanango ay pe ko fanda ba ko mo boule ba ya na mongo pa Weranson wana ba ko mo ya pa vie na bango ajani mais pas Fally Ipupa bimate amona na TVT
abimate mais oh bayebi histoire par rapport historique il faut bandeko bayeba ngo kaleka pe wana ayaka pe tester wana bazaka pe na baninga ne belé azaka pe ka yemote ba Jai Prince bazaka mo belé baka pa fali na ex victime wana siko tongi toyeba Fabregas ndenge ni light music et salama alonga power ndenge ni po asala light music moi toke kutumbangu to banana nu akota ke power ranson ndenge ni bon to lobi siko akota power ranson ndenge ni Fabregas po longwe pas dakumuda longwe pa fali ti ayoko mema power ranson nini pour ça ki akota power ranson et power ranson déjà za orchestre oyo bana nyosa matete balota ba wenge bana nyosa matete babula wenge parce que orchestre pèse un impact orchestre pèse la ratile le impact zaka wenge na mwana bango Fabregas nenga osala lelo vous comprenez déjà à l'époque tant où déjà Fabregas bazaki na idée wana na baninga na ye bana ko fréquenter mingi a Gianni Cecele à l'époque nga zaki le rôle à bureau nde babenga biso na matete je ne pense pas que ba bureau ngo bazare belé parce que nga bana mama ba bureau wana kala yango moni berité mini babenga nga bibliothèque de matete. Vous comprenez, banda ba bureau kala ba fait na mail alias de mingongo baebi ba fait na lempe la ba René Château à l'époque baebi vous comprenez ba Jarman Bourron pe la baebi dans l'époque déjà biso to landa wenge musique à BCBG 4x4 tout terrain wana ba Willy Star baza ba bureau JB wa biso to zakana masala nga Sege Maniata to zakada na wenge tangu wenge ke panzana nga fani na kimwa musique parce que nga kola na famille mo ezaka mo religieux ba banga mama musique ponga mo na ndo beta guitare siko tika poani tena tika na mtana nzela na yi moni lelo to donc karate moni masala nga Sege ya banda ko beta ka makolo bo beta maboko bo na makolo na nda biso oza drumer munene mboko ekokisama na le maleme nga za prophète ba musicien prophète na bango na sakola pona ba musicien belé et salama mais yo pe Fabregas la sakola pona pesa kombo ya tropenzao les barons coûtent après ça autre penza les barons wela ko kombo na mutu te siko to na polémique wana te po bato ya bana mababe bone ba bomba orchestre batu te to ke na place ya Fabregas bato ya bana mababe ba Jonas moni Jonas lelo à côté la masuwa ba masuwa ko moninga na Jonas tout dans le ba véritabilité moment masuwa nezo ninga na bwe ngam na lukeli bino mpoka bo boaka la bino ngai ne bale na kwela na ngala ke na ngai. Vous comprenez? Jonas a kene na mikumba na mais yo siko yo memi batu likwa mapata na mpoko le landi batu na mapata ba boko likwa mapata opanzana la preuve no monita ba kitaya na Jonas na se bazongisi bana batu ba innocent siko Fabregas tanga prochenga vene azaranda na idéologie tant ba komoya ba Yasser Arafat na ningana sa groupe mobo ya Gianni Cecele le groupe privé autant benga bakoko ya wera. Mais Gianni Azaï toujours na wenge musique à maison main. Le roi Gianni Cecele ba capacité artistique né anel sous anel vraiment na capacité ya reprouver ngoté. Tout ça groupe moboé pembeni. Na groupe wana il y avait de jeunes au bazaki na talent GT zaki ba Fabregas ba Yasser ba ndako ya en privé ba oyemba na Gianni. Si on a eu le roi c'est baé na c'est bon na linga bi c'est vraiment yele na bango nyonso. Ah Fabrice boye melanga na babilo boye Fabrice ozo guitare ba ndoyemba na bisio ayaki excellent wa l'époque na ina caméra na ngamoko c'est na filmer ba on a jusqu'au caméra na Alexis ba singa na TV ba mimona mais ça bango plaisir à jeter à l'époque on comprend l'histoire et ça bango plaisir à jeter siko à l'époque déjà maintenant que Fabrice c'est na bise muyembela lo fali o kama meminga na s'envoler mais na bo yebi c'est ponga na tête na ndima ligamba mote na samte mano ba mono za somo a bomba retardement vous comprenez na si salanga siko tanga no yemba na bise yemba no kiyomoko ki Fabregas o ka meminga à l'époque on emela nze moko siki ngamutu na banda ko luko siki na coupa madofolo yena ya ser e mona bise ah bo yembela na nu Simeon. Mon abou a yembi si mon abi c'est bon siko a Gianni ba bisi il faut acha nzembu wa ba yela biso siko nzembu moko boye nzembu ngo to ndako benga ngo komo nango kimi mezalaka ya sera no yemba souffrance na nga comme lokola monima e na sengi na ba passer nzambe basalisa nga yo bandembelo elo mo bon pona bisa bango sala vie moko boye eza vie ya Gianni nenga Gianni azo souffrir nenga Gianni onyoka ma ndenge vie au passé boye mbelo mo bongo basala nzembu moko wana yena maeso fabu mama na yo biso na ba image nango na ba ko na sala maeso surprise na ba image nango
sala ni wenge tokozwa ba image nango sikoyo tingi toyeba Fabregas nze moni ya liboso Fabregas asala ya ye moko o ye moko mayembe banditi suka tie ba voice te ma ayembi nze mobimba ye moko Fabregas na wenge na nyonso na wenge Fabrice asaba nze mobele na wenge Diego musique oyebi yanguti na wenge Diego musique ba théâtre mobo Fabregas ele idéologie mo ba théâtre ko seka bibina bina ye mutakoti si ba innovation siko na ke malembet toyego ya wenge voyager ajana tika une orchestre ba bisi ajani ke non il faut ba musicien ajani chef d'orchestre c'est gango à recruter biso mto aussi ma ba papier ba bienvenue tenta ba agiwana ba nini équipe ya John ezali ba Fabregas ba petit GDO ba chico tracteur au mona wana aze pas faire petit na ngai ba yaki place moko wana chico tracteur vous comprenez et ça là que ba peut tester ba sala pe ba tester na bango ba nini eleka pe bien wana ajani azao wenge musique uti poto ba yekoya batuni ajani wape équipe na oyoyo osai saka tester na sima biso ozalaka te a présentant Fabregas na ba petit musu bazara na Fabrice sala test na liboso elegaka la mo koteri et sala mo keba et sala vraiment net sa koti te par là ajani pe le rôle dans orchestre à l'époque pe moi ba négligence nezalaki et ça pe le rôle là le kola ye mutu azalaki na bango et ça le roi soutien pe et diminuer. Parlant de Fabregas, ayaki le sous deuxième test nae o akoma ko fa n'est pas Papi Kakol o Papi Kakol parmi batu o peut ba contribuer na carrière ya Mayeso Fabregas Papi Kakol pe azana kati na ba Jani Sesele yango monique Fabregas a s'intégrer kambala moko akoti na équipe ya wenge musica maison mère avec ba talent na tout ba port na tout ba innovation na tout o apporta siko toyitoye ba Fabregas alongwa kindenge nini ti asa light music abunda kina moto asona kina moto to nini toyine toye ba eloko ni elongo saki Fabregas po ba kende no voyage na poto après na sima nango tonga ye Fabregas aza suske et ça qui moi désordre ana Kinshasa toyine toye ba eloko ni pousser Fabregas alongwa asa light music muta tinda kiye toye mo makanisi na ye to bino ba ibozaki na ceinture nende bolbaki Fabregas longwa yo boss live yo boy na boy ndebo kumisa ka meti noir alongwa asa ye to yebite alongola kinini basona ke mutu toni ngana début ya Fabregas nazaki na ye Fabregas abandi carrière na ye on se voyait na ba moment lem suna répétition le roi maison mère zainda kuna biso to kutana to soli na Fabregas c'est concert au PC zali na PCE c'est yepelo ko kabele zali akabelinga kabana tembe Maestro akabana tembe akabate biso to mona ngote tezana ngombo mona ngondeni po mona ngo fo pusana kati ba o musuku ba ya ba pesa ba ona ba kombo ba mona ngo le ba bima ben grâce fo pusana pe mais le roi azaka papa mutema malamu azaka pona batu nyonso o comprendre Fabregas akaba siko ngala na katikati ya carrière ni wana to na mona na bara Fabregas alongo na Kinshasa alongo na poto te ba misi ba kima na poto ya alongo na Kinshasa pour ke poto le problème ezani ezaka ke Fabregas alongo na problème ité na wenge la preuve ne yango lelo na papa na ebo mona nde bazalaka na papa na ebo mona nde bazalaka bolingo ezali ki papa na mwana Fabregas ezani ezaka ba capacité artistique ba milimo ba nzembu etondaki na nzoto fayi muto a se dégager faut se dégager bien faki ye moko azoba pontasi donc azoba makasi wana ye mo abimisango ya omoni ke mwana batu lelo asangaja na musalo azosala résultat nango pe yango akokai pe osenga yangi amande berité basala ba volonté basala ba miel de so basala ndeni yazuka ide ye moko alonga ke sa ya ye moko fala senga permission wera ngape c'est pour wera zane papa social ayoka ba mise ne bien poni ye moka idene sa ke alongwa ake ko bimisa ngona ndenge na ye oyi ba mise bele ba bisa ngo bazela temps ba mise bele ba bisa ngo no tana ne kokite mais le roi musicien ya biso awana sola déjà na nzambe banda bomwana c'est nzamba lobi lelo c'est nzamba yebisi o mona te wa ainsi dit l'Éternel nzamba lobelo ko yebisa la musu kadima lobi na tonga okufa c'est ça recommandation nzambe o salango il y a déjà sur la rana nzambe tanga sona nzambe abi mwana c'est le moment ba makambo nga na pesa o c'est le moment o sala yango na bénédiction ya papa na ewe ranson roi de la forêt la preuve ne yango le bazara na bete bazala toujours bien na
Fabregas alongwa aki asali premier album ne amour na baninga ne to yebi ba Yanser musu balongwa ba Ibrator comprendre siko makambo ezolekela bana kini Fabregas sango nezo panza ndenge mwa mabe Fabregas azoboma moto azolia bato yazo kipete na famille ya bato eza na famille moko sango epanzani tongi toyeba eza nini siksango kaka tonini ki Fabregas kaka tonini tozo meka kolanda likambo tina suka bato azokufa misene bazokufa ba famille pe ezoloba Fabregas alingi kolia bato azotika ti yo mto ebie meka pe ko expliquer biso makambo oyo Fabregas aboma bato ya solo to bakosela ki makambo so ngam na yebie bien fara liangati même so yo azobanga eko reverser yo za mutu ne eko doser bien fo ba famille mususu batanzela ba famille na moko ba mwa ba préparer ba lobaka boka ngam na yebie bien to na ba plata nzanza bazaki belé ba babi mwanda le baze belé bazai bato baza bango kuti baza nde vraiment bango Fabregas bango ne baza kuti Fabregas alia bango te ba DJ Fondé bazali baze belé alia bango te pourquoi na biso mama ezaka ramoni manga hotela babwakela yango ka libanga manga hotela ezalaka bongo maeso Fabregas nga na sala be mission ebele wa bandeko bakosela makambuke azolia batu nalakisa papa nalakisa mama Elisa nalakisa même na Noko pour faire voir aux gens que Noko banda ko lakisa bino na télévision eza Noko alukuta Noko triqué et la jalousie lelo mwana bato muke par rapport à ba âge ba leader mususu a déranger bango na ba papa na ba leki ba nzembo zo yoka na lisusu telegola mwana na Fabregas biyoka zina na sepela na musique na biso ya Congo ya jalousie ya mutema mabe na sepela na yi ba ndiko créer makambo po ba salir tellement mwana bato za pembe bali ba tia maboko na bango mwindu ligolela mba bato mwana bato pembe mais le roi toloba les savoir ne mange jamais yango musala ezomonisa yango ezomonana kimutema mabe mama famille ezali abeta na Béatrice wana alakisa famille na mobimba nga mona zalaka na ba image papa Fabregas mama Fabregas baza en vie na ba Noko bakosela baza en vie na Noko alukuta na bite seka abimela ka wapi Noko bata solo aza na ye famille na bango na tamwisa caméra batika lo ba peut-être place ebembe zalaki so yesiko Polo bageo Fabregas na orchestre ba kufi bata ba kufi combien Jonathan Koufika lobi kasi ka Jonathan ka Jonathan kende siko na ba orchestre mususu ba kufa combien bolo bango yeye ndezo panzana mabe yeye ndezo panzana mabe toke malembe bolo bango te Jonathan aza mwana o maladi ne banda kala aina ba problème mo boye na libumu na ye e ki ba salaki ba opération ba intervention salama ba 2 ou 3 fois si et ça là qui me maki na ba complication ti Jonathan Koufi nga sala interview na mama Jonathan tikala ko cracher ba moté pour na lobaki mwana na ye Fabregas mutalier abe pas impossible parce que Fabregas olia mwana comment aza famille na eti et tikala au sala maté ba journaliste musubo tamwisa ba sanga lukuta o kirsise eza ba nini mo catholique o mone ba kangai banana Jonathan kangai ya rouge ah mais non ya moto obenga ne ba koni fuati ba wana yokuta batute ba koni fuati ba sanga mabebi lobela boye ba osa recherche makamute Fabregas andoki te Fabregas osa musana kasi ba ba mona ke Fabregas andoki baliaka ba sara ba succès ko ba ebi ba nze mona rataka te yenyo so beta kezaka OK siko yesu na papa ne Koffi Olomide mo pao bazo wela nini po mikolo bazo yokana teza nini Kwata Koraman qui est le grand prêtre ya musique na biso à Congo mutombo yango azate Koffi Olomide grand prêtre Koffi Olomide lelo na habité se ya na sanduka ba disque o lelo se ba cheli biso na ba tata na ba mama na bana ba robina wana za papa na ye monta lo ba wana o kuna za papa kulutu kuna za papa on est respecté à niveau respect en plus Fabregas alongola biso complexe ya robanga même Koffi Olomide ke soko kepe mena Koffi Olomide a okitsongenge moi lelo na salle wana lelo bandeko belé ba koma obeta kuna na salle Kwata Koraman bandeko belé ba OK na maison na production mais na kala bat banda obanga fait quadrat ba moi le roi aussi ça bango succès banda lo ba bongo mais le ba tout ba approcher pour Fabregas à sala cas exceptionnel approcher Koffi Olomide o ba te belé ba mise belé banda linga ko approcher te ba obanga ba olia bango ngi mais Fabregas à sala ngo la sa bolingo ye na vie na la preuve en est na album à vie intervenant ba yemba na vie na Koffi Olomide. On comprend des gars bolingo au lait qui a ça dans faire grand frère naï.
Kofi Olomide a joué a produit ça a bêta et concert wana mukile beke Kofi Olomide pas sala Fabregas na ndenge na ye te ko sala bato eza nzambe muta sala bato Fabregas ye mo aza nzambe mais a fula e ta fula te bo sozo ba fula bo rançon na salani yo tango yebi Fabregas yo ba na orchestre ni ba ki na maison mère ni qu'est-ce que tout le ba bien te ba ki na maison mère même ta soutenir ye a spécial ba mbongo kwa sa light music oh wa ngomolo ba mama mususu so ngomolo ba mama ba téléspectateur ba olando ba okama apese mbonga sa light music na ndeni c'est rana Fabregas donc alongwa kezaki ne le côté il faut que le vérité que Kofi Olomide pe ataki pe ba puis na ye na bien tango Fabregas a sala amour yo ga lisona na Kofi Olomide tu avais quoi travailler ta fan avait quoi travailler avec na biso sa musique à kitoko na mboko yo ngala tamola ba Free de l'Ouest quoi ta Koraman rien à dire hein rien à dire ngale nga route ba saka na fait na quoi traiter na linga ngote pour la grand prêtre j'étais ko ça j'étais maman et bon on dit mo beto yo ka siko yo zo beta makasi kalinga pe mingi ba danser ba théâtre alinga surtout ba côté l'opele oyo ezoloba mingi eza sikoni mama omoni chronique to sala eta musalo ekoko bomisa biso ekoko matisa biso omoni lelo tant to sala ba mission omoni ba musicien na biso ba musicien oyo faut to valoriser bango faut to yaka to promotionner bango to yaka to ba bolam na bango omoni nga azwa chance au temps mama Free de l'Ouest ba Kofi Olomide ba grand prêtre ba loka ba Michael Jackson na Congo ba Weranson même papa ema na parlons pas ba icône ya musique na biso à Congo ya ba Kofi Olomide ba papa wemba ba Weranson ba Jibe Mpiana lelo biso na ba télévision biso na ba chaîne en ligne photo lo baba to pas que la ba loge parce que ce qui bango bazaki te même ba musala to exercer to sala ngona le komote pour historique na bango yango mte sala chronique musicale ya mboka na biso Congo baba grand prêtre donc to linga te to joie ba salité à musique to la tsara ba icône na biso et ça la bien te do bebi ça même musala biso to sala donc na rolo ba nzembo eza nzembo nzembo eza inspiration nzembo bayemba yango pona batu nyonso nzembo eza celui qui se sent piqué connaît l'affaire nzembo eza na obongo nzembo bayembela mutu te toza pe biso moko te tona Bob Molema Bob okopesa biso impression na parcours ya Fabregas métier noir maestro. Ouais, merci beaucoup Sarah Petit la plume rare. Déjà na biso que le boss Jean Chibo va féliciter mission à Zolandango déjà. Premièrement, naina zorana cha en gros. Fabregas babenge maestro. Moi je suis d'accord. Bah comme Monyo surtout babenga Fabregas, je suis d'accord avec ça et c'est que Dropenza Wadi na makamunyo surtout en gros naza d'accord nango parce que hier aza vraiment sous sa Fabregas a bien fin fond makamunyo surtout à Fabregas. Donc moi ce que nanya kana lobelo mona épinglé lo mobo biso to ba chroniqueur. Toti kakopé ça ba impression na ba chaîne télévisée na ba chaîne internet to elo mo dropa tie wana na épinglé parce que o Fabregas na lobby que Fabregas na déjà d'accord na e lelo to lo babo aza premier na habité so longue pour na télé Trace lobby lelo aza premier na Trace TV. Félicitations maestro et je voulais dire ceci. Ba chroniqueur o balinga ozala ba tendance mo na ba télévision Fabregas Kofi Olomide machin je sais pas moi bosara gafo wana te ya okotsa Kofi Olomide n'a pas faire à Mickey. Kofi Olomide c'est un grand. C'est un géant de la musique congolaise et puis la musique africaine. Par rapport à beaucoup de choses. Il a beaucoup fait. Sur le lobo mon sala minene bate belé ba Hollande na ba simala c'est Kofi Olomide grâce à Kofi Olomide. A fongoli ba piste maman belé. Tolo ba lo baraté n'importe quoi sur le monsieur là. Ba Weranson, ba Jibe Mpiana souverain premier que je dis bonjour à passant. Donc, tantôt bêta c'était sur la violon, il faut que tu bien. Kotarabi, kotate. Et puis, et là, on a là-bas. Mouto a oué là, comme on a Dropenzao. Et puis, Dropenzao, Zara les barons, Zara les capitaines, on tire la péga capitaine. Azara prophète, c'est un musicien tout. Il est mort, Azara Zoeba. Dans le balanga mingité lelo. Sarah Petit, félicitations à l'émission, Sarah félicitations à l'émission. Et puis touche finale, Pelobito Pesao, félicitations au Resto Bar dans Lubumbashi, merci beaucoup. Merci. Comme mon asuka, Dropenza au mot de la fin à propos de l'émission à Bisso, le parcours à Fabregas. Bon alors on a le barrage Fabregas les maestros petit frère à Weranson, moi na Weranson et moi na Kofi Olomide quoi ta Koraman parce que bah vu on peut contribuer na quand même moi quelque chose par rapport au conseil, par rapport à l'encouragement
pour la carrière à Maestro Fabregas. Donc na oloba la bango bravo lelo bata la fruit ya mwana na bango ndenge zobota mbuma ba sepela nango parce que lelo Fabregas rien à dire, lelo Fali Poupa rien à dire, lelo héritier Watanabe rien à dire, lelo même Kabose rien à dire, la Coste ngaza rapona ba musicien nyonso. Sauf que bo sala musala o eza kitoko parce que la musique à sa vraie définition c'est de communiquer le son d'une manière agréable à l'oreille. Tout ce qui wana pété boy la rabiso ba thème ya bien. Pour moi banzem le roi ba clé de la réussite. Le banzem le roi ba Kinshasa lelo ezo conseiller ba tu ezo même biso na éducation. Donc Maestro Fabregas o sa musa na kitoko. Bah oh nous ba sa musa kitoko bravo to betela no maboko. Pour là j'en profite déjà pour nous bisa bande on a biso que bonne fête na soleil nganzama ozo bala Jeannette Lomboto ainsi que Shakira Gucci aux États-Unis na bo sente ba DS longa hein ba na bo sente Shakira Gucci ya Flora Pambani. Merci de l'autre mingi parcours il y a les Maestro Fabregas, le Métis Noir, l'orchestre né la Sikalaite musique. Nous avons payé ça Bob Molema, après ça paye Batunaembo, et moi ma banque c'est là moi bien quoi Bob Molema. Déjà merci Nayo Moronano, moi c'est Kitoko la plume rabre, Bota Mamango Relengi. Et on là quoi. Na pesi mbote mingi pas masananga Adam Makumbi. Adam Makumbi Schengen mbote na place aux Ali, le vieux capital aussi à la lola poto na poto. Le patron de patrons, tant on entend à Komono, je respire. Jean Thibaut Chiboaba, Money for Life, à Foula Talate. Mon papa déjà en Suisse, Roda Molembi, dans Las Vegas, Lisa Molembi. Et puis j'ai dit bonjour à toi, Gucci Shakira, bonjour à toi. Donc, t'as la rabambo, t'es la mine belle, bisous dans les lames fort. Merci beaucoup, Tokomina Souka. Moi, ma banque est ça, moi bien. Pessimbo, t'es dans les boss, Jean Thibaut Chiboaba. Les boss de l'équipe Nabiso Eco RDC, à Dorcas Chongo, Lola na Lola, à Liz Wambo, maman Liz Wambo, yo l'équipe bango, Capitaine Luciala, Roda Molembi, Tolelio Mabe, à ma famille Dimbele et à ma maman chérie Tété Dimbele.